mokonzo mboka makambo bazosala biso tosepela yango te papa biso bo tozabo biso bato lususu toluka mombongo ya franc o tolela watu muzeko ba dollar komi dollar bakomo ko bankisa biso o matna mutuka e bato ba loso la bato ba mabeni ba trombo watu kusukola wapi mabenga na moni bato wana bokangi bango bokona bango kona na mokpona nini ebo fala ki basala bango bato bango en public abatu nanga mokutu nanga abane ko sala bata bango bosu bango otie bango na public abatu botumbi bango bango pe basibiro bango basala ki ya nini kasa nini kaka na mboka biso nini kaka mabe comme plus à plus pona nini avec respect ayeka asengo pesanga akenda ye osomona asengo pesanga akenda ye awa te awa na bakonza mboka miyibi na biso moko miyibi na population miyibi to lembi bino bolongwa sia to voter lisusu zate ke lokola pib moko boye tout monde lokola ba vedette moko boye nenge to kotala ba wera ba fali ke bakangi batu moko boye komi lokola baba ndolobela kabaka ba big boy lokola scène moko boye te bazongo vraiment en considération et en plus l'état vraiment a serré Batouana d'une manière ou d'une autre. Basala msala te pona ngana monika baboma ba po inchila tika e komi soko bimi place oza donc ozo tala boso 18h betelo moye te na bana mo bango sera ba bike di moko do so ba kaimba to mone loko mo ba vivre na mokilite po bazo na opération liko boso opération liko fezonyo ba fo espoir ba zamba wichi wana to moni mo to pema do so matina mutu ko zo banga o lata ka bio komi suko ko lata mabe boso lati bien da bazo landela o ya vanda ka so lati batike bango population po bango ti ba boma mawizati siko bakanyi bango mona po 2 ans asandi bango omona so ba financer ka nde ya lobby omona ba bimi na bango le wa payer na biso sécurité za na makasi pona nga pe na nde ba ya ba nde boye population yo boma banda neti mwana na boma ba fola ba ya nde awa ba fola kwa mena isa kito batanyi kabaka bo biete. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci bien très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez de partout dans le monde, merci pour votre fidélité, abonnez-vous massivement, l'élo spécial Kidnappeur, spécial Kidnappeur, Torotambusa, l'élo micro baladeur, pour nous kozwa où ils allaient ba réaction, il y a peuple congolais où ils allaient précisément dans la ville et province de Kinshasa, la capitale de la RDC, Toyoka, ndenge nini public, ils allaient couvrir réaction il y a public par rapport il y a ndenge ba kangi vous allez kidnapper. La première des choses d'abord merci beaucoup na la police na musala ou ezali kosala biso tozali wana pona ko accompagner la police na misala kitoko o la police azali kosala mais malgré bazo kanga bango ba rumeur rezo bimakeo ba mususu ba libéré o ba mususu ba salibwe siko lelo tolobi terrain na bira lobi ofanda kimia te to kitasko sur le terrain puisque biso to sala rande musala sur le terrain donc l'évangéliste Rena Biri ngamoko lelo na pointe ezate ko muta ko c'était pour TV eza radio te to solo la na mutu moko après to zonga lisusu. Merci beaucoup à Lotis Design derrière la caméra musala et salema kitoko veut dire que Lotis mikolo yena nzambe ba osara marambuka ndeka ba solo la ki. Merci beaucoup à Mama Paola Schengen kilo ya Londres Mama Paola Schengen, Cornelia Douci, Givenchy à Tembe, Mama Dani Bokombe Tsunami, Bambo Théâtre, Mama Anastasia Fraser, Madame Mama Nabiso Nabosani Als virgule Bambo Théâtre. Donc merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle Mama Mimi Moujeka, Mama na Chris Kalanda. Merci beaucoup aussi à mon vieux Paolo Veri de Souza. Donc depuis quelque part Bambo Théâtre et Mama Cornelia Bouinga boza tellement ébélé Rena Biri alela bino ya fort. Et alors to solo là na bande ko na biso basi pe na mibali et to zo ba réaction na bango. D'abord toujours déplorer situation là parce que
eza kaka bana mboka eza nango ba étranger te bana mboka kaka boyo so kaka makambo bon mais so no tala vraiment boye nayeba te eza un esprit nini on dirait main noire eza derrière makambo wana pour la conscience vraiment ya batu vraiment boye on ndoko batu tout le monde ba catastrophe wana ndingi muto akata batu na kimia na nyoso wana esala mapasi makasi na eloko wana bakonzi baokanga bango mais tozotala ba vidéo etc nde batongo baza calme lokola bamona ngaka aventure le problème eza te do basamba lesi pe oseka baseki on dirait que après yango eza makamoko eza politique na kati na biso toyeba te est-ce que bato wana vraiment bazo peine wana nde balobeli biso baza puni to eloni bako mesure wana vraiment et revanche qui parce que makamoko échanger te da kalaté on a été au monde lisusu mitu ko balandi muto a kidnappé 3 personnes balandi eti ba okanga ndebite suite esuka bato na ndeni so la situation continue mona lokola donc malgré bakangi bango donc situation ngoko to yende kutu et ça empire kaka nazo mona kaka évoluer na ibate musique ni bako zo est-ce que bato na droit de l'homme buto le baka faut pas to copier un peu makamusu ya ba politique ya bato ya ba protéger ya biso ate au moins bato bango so ba pendre bango vraiment baki soma ta ba pendre bango papa bango ba ote ba vie bato calmement dans le côté mutase le côté na moni une grande dame ba so kata mutu à l'aise est-ce bato ba baza ba iti na société voilà mais sinon to linga to yeba na depuis bandi okumba moto est-ce que ba événement o ekomele li topé déjà comme déjà camarade du topé de comment o yebi ba proche vraiment nante les autres comment to c'est réservé donc ba air creuse na za sur na route té pour na mais kokumba est-ce que quand ozokumba tu te sens en sécurité bien ndengeni moi ka kubanga kubanga ka mke parce que otara bimi pona koluka situation non te vont ba maîtriser OK voilà donc et ça la passe maka surtout bande ko na biso ba quête ba comme ko sala ma zéro akebo ekolela bato azo banga fatale longi atalio bien pour mata o matisa ki déjà mutu moza mobal moi ça o matali soute da faut que kana course mutu moko donc ils ont pénalisé biso to travailler sous bien voilà. Donc dans la société to vivre sous bien te biso surtout ba conducteur pour na makambo na vague wana ils savent ba konzi ba me ko maîtriser situation voilà vraiment to tambola kaka. Mon frère, bonjour. Hein? Bonjour. Vraiment, tout le monde n'est pas plein boulot. Na habité soko ya bweto solo la ta moi idée non likanisino par rapport à musala oyo l'état congolais sali ya kokoya na maboko ya bakinaper ya kokanga bango na ba dossier o ezali koleka na kati ya Kinshasa. Beaucoup ça na vraiment. Voilà, mon frère, bonjour. Bonjour. Voilà, t'as la caméra. Voilà, réaction na ezanini na musala oyo l'état esali ya kokanga ba kidnapper na ndenge ba mama ba papa lelo ba komi kotambola don nakobanga ba komi ko enlever na bana ba komi ko sala ba makambe belé bon réaction na yo tant que kinois tozo yokayo. T'as la caméra. Mi ngolo biati. Et biso no passe bani transport comme no passe bato kongo banga komata tina mutuka ba chauffeur kope kufi moto kope kufi neti ngaso sina ngai so eza ngai neti ngai na ba donc les sama TV boité donc na mona bango souté donc souci neza ke o mona bango ba bare bango nde ba kufa so ba kufa te ba ti bango place ba torturer bango to bomo malembe makambo yo bomo pe batu parce que biso to bomo yo bomo boité ngai tout à la caméra lundi to sambi na kacho musapi mona pa sur lobby na kacho musapi su pa to wana siko na bango nyoso nde bazana okata nani ndeti nde otabilongi na bango wana na pe posa mutute baba chiwe obomi pe ba ko bare yo donc histoire bongo zakaka basila to mona susu mote tala miso bato mututa ni mabeta makolo mais azobo ya romata na mutuka esu mutuka otelongo bien atanga pe ko mobaka otabo pipi le butu na ngi bato bato ke makolo ti selembao esu yoko sepelango makambo yoko sepelango ba ba chauffeur pia ke ko ekoti pona ngako tuko na mutuku na olimbisa ate to pusana muke parce que pour comprendre toi na nzela on a la chauffeur té otambola ba ko so eza bongo tant que journaliste tant que Thomas voilà
mpo na nga kutu kona mpo soki te moto abika soki ndeni lete moko azala position na ye kasongo akocharge na bango oyo bakotikala bamwa nde basala bamasala bango. Mais toyoki mpe ke lokwa ndeti bamikonzi mpe bele bana basima na bango babiloko wana biso toyebi te bango bayebi bango bamiyebi bango moko mais nga loba kaka l'État kaka nde a charge. Voilà. Ato kimi ti na se mabele l'État abimisa o. Voilà. On abika yangwana. Voilà. Merci beaucoup Tozo Koba toujours na interview na biso mukola lelo. Maman langa na peut soza réaction pe ça. Vraiment Tozo vraiment. Oui, maman la biso. Eh lokola l'État ça bakoye na maboka la police l'État ça azui bango l'État ça la musala na ye nenga moni yo lo ke yo bomaki muninga na munduki yo pe ba bombo na munduki alors bango lokwa bazwa punition na bango l'État ye ba ke ndenge bango basali boye ba pesa bango punition na bango soto za pour l'État pesa bango ka punition na bango lokola azui. Voilà, mais sinon lelo yo na Kinshasa kotambola tokomi kobanga na yo pe ils ont arrivé que aux otambola pe bomoni ke mutu kabalita nsuba memo même moyo matezate so banga ka biso nyonso to otala keti ndenge moko otala o transco ba lever bato otala pe nini bisi ndenge moko to sala ndeni nzambe kaka abatela biso. Mais kasi po na situation yo osenga na l'état ni l'état otala l'état na osenga l'état ka sala musala na ye bakanga bango akende kopesa bango punition na bango ba mériter mutu na mutu ne tumbu na ye na makambo ya sali. Voilà, merci beaucoup maman. Merci mala biso mbote Bote papa. Voilà, tolinga tozwaka réaction na yo par rapport ya ba fait ezali koleka na Kinshasa na ndenge pe bakangi ba kidnapper na ba makambo bo tozo ka côté cabaret. Réaction na ota ke maman Moboti olobini. En tout cas papa, réaction na nga eza malamu te. Tala ndeti boyo da kati koteka na kangi na kei po na zala ka musika. Na zo banga po ba kata ngai bare. Papa, barango bakanga kabiso te ke ba kidnapper biso te. Ba chande libaya quelque part. Oya ningi akopesa bare na ye aya ye moko kolo bare a bénéficier na bare na ye soki balongoli mutu bare mutu a vivre ndenge ni mais c'est la dere kasi vraiment ko na koteka vraiment ko na kotika siko yo zwinga dere nyos obominga ya kotala ya komona papa sécurité na mboka c'est te ngana biboye soki ke makambo esili bana classe bakozonga te po biso tekisa bana classe so musika OK tozala susi ya bana classe ko lever pas la classe de basaki comme ma place na place pona nini mboka oyo ekomi boye eleko ya mabenga na moni bato wana bokangi bango bokona bango kona na mort pona nini eboko falaki basala bango bato bango en public abatu ndenga mobutu ndenga abane ko sala bata bango bozu bango botie bango na public abatu botumbi bango bango pe basibiro bango basala ki ya nini kasa nini kaka na mboka biso nini kaka mabe ekomi en plus api pona nini kobanga tolembi kisere biso tofuta ki etala ngai nazoka na makambo ya Kinsekedi omani nazoka na vota ye na kima mbangu na prince ana bambole na bete mabongo abika kimia sa nini ekoti na mboka nzoka Dotolo bake o regretter na ndengo vota donc na sa desi nasa desi na nga va na Afrique na va na Angola akin asil muito boyete na Angola boyete na Angola criminel azoiba avec respect ayeka asengo pesanga akena ye ozomona asengo pesanga akena ye awate awa na bakonza mboka miyibi na biso moko miyibi na population miyibi to lembi bino bolongwa tout to voter lisusu toza awa na frontière dans la 24 ngambo ezali ngiringiri ngambo o ezali bandalungwa donc tozo tambwisa micro tozo ba réaction ya population donc population ezali très fâchée na ndenga ko sarana te bato bakomi ko banga même ko kende église bato bakomi ko banga même dans mona kende église le pasteur a côté na bureau pasteur a telo oboko nzoka tie poudre na pokwa nango a tia ba renke donc bato bakomi ko banga tozo réaction ya public maman la biso bonjour hein réaction donc par rapport ya ba fait ozo salema ya ba kidnapper hein orolobate. Voilà, merci beaucoup. Donc, Tozo Koba, je sais que vous êtes tellement ébellé.
Lotus Design ensemble nayo tokatsa na ngamba wenza bambole to zwa quelques personnes. D'abord na osenga merci na service il y a la police musala basal na service à sécurité mais ce qui est là bas on vraiment considération exact que loko la pib moko boye tout monde loko la ba vedette moko boye nenge toko tala ba wera ba fali ke bakangi batu moko boye comme loko la baba ndolobela kaba big boy loko la scène moko boye te bas on vraiment en considération et en plus l'État vraiment a serré Batouana d'une manière ou d'une autre. Bazoa vraiment charge vraiment ya Batouana. Mais l'État a lobby qui est condamné à mort à vie non mais c'est bien pour faire les autres ba o batikali babanga. Et puis l'État na biso vraiment misala bazo sala vraiment ils a bien été. Tous à la souci d'abord il y a président de la République to mekako aider il le sait lui-même à ça les côté avec appui à bisonnier sur population naé to mekako arriver service à sécurité en tout cas ba mekako sala musala correct neti ba masolo ya ba bureau de ko kende na ba bandi ya bana ya ba kuluna ko zwaka ba rapport chaque jour ba pesa bango mbongo la police en tout cas a mekako mitia penza en charge vraiment a mekako ko sala musala naé pour na condamner à mort en tout cas bazanga considération ceux qui ba kota prison comment muta koti prison azolo bano na kota prison 5 fois on dirait que batu bazo kende Afrique du Sud en tout cas toi ba congolais ce qui se passe en RDC ces derniers moments to yeba ki angote na Kinshasa donc na posa ko vanda na Kinshasa ngoku to ezate to tikela bino Kinshasa c'est comment on ne sait pas en tout cas l'État vraiment a mekapenda kucha machine à marche pour na ko silisa vraiment biloko wana pe ameka ko zwa vraiment ça la sécurité bien surtout na ba transport na banini na sepeli mukelo ko ba osala ba barrière wana mais ba meka ko zwa ngote kaka pona moment oyo ezala continuellement to meka ko zala vraiment na paix to sentir que toza na mboka na biso comme dit monsieur Mobutu donc congolais faut vivre en diversité partout il veut akende ko vanda avant de non que to comme batu moko toza la coincer ndenge moko boye pona ba civique moko boye quelconque soko boma bango en tout cas on a ko appuyer voilà merci beaucoup to moni pe maman na biso pa zawa maloba kolobeza maman na biso mbote papa maman yo na moni ndeti bakanga pe moko bandeko no pusa na mwa mukebo nga bakanga bandeko na rate bandeko na basala musala na te pona nga na monika baboma ba po inchila tika bango e komi soko bimi place oza donc ozo tala boso 18h betelo moye te na bana mo bango soko ba bike di moko donc so bakanga ba to mone loko mo ba vivre na mokilite po bazo na opération liko po opération liko fezonyo ba faux espoir ba zamba wichi wana to moni mo to pema donc so matina mutu ko zo banga o lata ka bien komi suko ko lata mabe po so lati bien da bazo landela o ya vanda ka bo so lati propre ba mona ka wana bo ba moni tout so même mi ba tsabiso ba jeune fille to lula ba autre dame na iPhone de zo bomisa biso na mituka kuna en plus pe no so ba bomi ba ono ba la prison ba sa na perte $2 mati ba mu konji so ele $1000 ata $500 calculer $2 mati so na chanson na so na combien c'est nini e bobi mana buta bimisi bango intil prison ne commando liberté pour na yo donner bakangi bango ba prison pour la ya liberté bango mutu asa ba pa biso na kana prison na bima kuna amelisa bango bibero na soda na mutu azo samisa bango amelisa bibero na ko bisa mko bolukela nga mbongo ba luke bango $1000 ba bimi konja na fini abimi intil bana bango ba kundi ndel zambi opération liko fele kakana bati mo libulu ba ke ba bomi bango eza ba voyage na ba ke pesa bango vitamine ba sama sango ba ye minene ba komo ba inchi kuto chikango ba chikango te ba zu ba bomi OK donc pona yo ba boma bango ka yo ke la bango mawate kana mukila kaisala nzambe moko beto na mukila kaisala esili wana voilà merci papa l'état sali musala musanga ke imbango mbango mingi pondenge za wana batu wana encho mo bango libanda sito me shobana na bimsaka bango ndebisa bango za nani c'est que ba konti bazana na clique wana za circuit moko na ba continuation ya mboka ba gouvernement ni soza na circuit wana de initi to lo batata lo biya chango eloko moko te même magistrat bazo samisaka wana ba complice bango ba liaka na ba merla bango alors trop bani nango
Bon, nasali constat depuis notre micro, ba Kinois, ba Congolais, belé ba na confiance té, y a ba magistrat, y a ba na. Oza na confiance na ba on te parce que papa ba magistrat bazo ko lien na ba juge bazo ko lien na ba procureur bazo ko lien. Alors pour na ngai, batika biso bango en charge biso moto c'est la justice na biso. Un point très. Pour na ngai na lobaki batika bango balo baba bimisa ba secret ba vérité oyo eza ko bombama. Donc ndenge ba ibisi bango baloba pesi bango maloba te donc yo moni ke falaki baloba baloba ba bimisa ba secret nyonso baza ba secret belé ba kende ko bimisa na batu mususu ba yebi o ba batami wana bango ba kende ko bimisa bango ba bisika o bazali bango ba yebi ba kende ko bimisa ngo ese boy bango baloba ba ko bimisa vérité ndenge ni voilà batika ba fungola voilà mais constat na yo sali ezanini par rapport à ndenge peuple kinois ezo vivre na mikolo yo na kotambola na kobanga na koteka ba rien o likambo oyo et babilenge nde bato bazosala olikanisi no ezani mais bato bakoma kobanga kotambola kotambola komi kotambola na buto ekoma kobangisa même na moyo ekoma kaka kobangisa. Voilà, merci beaucoup maman kasi ba condamné bango condamné à mort au sepelité condamné à mort ba boma bango boye ou bien condamné à mort ka ba seli ba 10 ans ba 5 ans ba ko futa mbongo ba bimisi bango na tuni bino boli ba condamné bango lele ba ko sala ba 2 ans ba ko bimisa ba ko futa mbongo ba parana bango ba ko futa mbongo ba ko bimisa bango. Mais tant que ma population de s'en charger. Kasi moi les bien te. Ba vanda kaka ba sibir peine na bango. Voilà. Ba vanda ba sibir peine na bango. Po ba sali mabe, ba sala lokola ye moko na bazo kata ya ko yoka bien. Ko yoka bien te. Voilà. Pona ngai inutile baboma bango. Baboma bango te. Bakata bango ka maboko awa na vie na bango batika ba inapte. De baboma bango te. Baboma bango te. Bakata bango maboko awa esili batikali na vie na bango ndenge wana bazolesa basele makambo nyonso akomona ndenge ke makamba ndoko sala baza koboma bato ndenge ezalaka na vie yebe bakata ekaka maboko batika bango ndenge wana bakata bango maboko lobi boye yo mokonzo mboka makambo bazosala biso tosepela yango te papa biso botozabo biso bato lususu toluka mombongo ya franc o tolelaka watu muziko ba dollar komi dollar bakomo ko bangisa biso o matna mutuka bato baloso laka bato ba mabeni batrombo watu kosukola wapi yo papa mokonzo sala ndenge nino ko sala bato bo ozui bango boto yeba bango kata bango ba maboko ezana boke ko kata ba mama na bango bakeko bimisaka bana na bango ba sala mabe bacha bango ba sinal moto mona bango penza na boy no to bangisa bato kom ko tamla na makolo mata na bisi yo komi yeba kununa wo mata boye yeba dre to kosukola wapi bito zana ba mongo wana mo so mata na kabana biloko wana to boy bito liaka biloko na ba franc yo mukonzo mboko yeba kana yo makambo ozo sala penza ba dollar wana to yebi yango te bito liaka franc to yeba dollar te biloko dollar ezo mata dollar mata biloko ezo mata telekopo lo se comme 1700 1800 to kosukola wapi to so boko la bana to so tangisa bana to kokenda wapi papa yo mukonzo mboko tala makambo wana yo moko mukonzo bongisa mboka ezala belebele bato bana beto zobota tozobokola bana batanga bazala bafazera te toboyi bafazera bamboka oyo bwakitisila biso biloko bakitisa biloko voilà mais on a la kosinga bakonjezaki tema bango pe babomaki bato fallait baboma bango ka normalement ne babomaki lumumba regret na ondangwana baboma bango pe paso bachi bango na prison na eta na biso baza awa bakobimisa bango kaka ba financer bango bambongo parce que na sima na bango za bato balanda bango basima ninga batiki bongo to soufika mais baboma bango sur place yango to si on pas l'état salonga. Voilà. Donc merci beaucoup na contribution non mais au lobby ni pour na ba jeune garçon bandeko mais parmi ba photo oyo yo reconnaître le Longana. Parmi na bilongi on a reconnaître Longa Isaac parce que abomela master na biso ba fola na tende. Oh Isaac yo yeba ye déjà. Oh to yeba ki to yebi pe na bien master na biso kenda ba fola Moïse. Ba yebi aba mbola mimba ba fola. Abomango. OK. Azina moto na kenda nango. OK. Sigo mto abongo botika eto lela ba fola tika mwasi na mwana. Sigo bino bozuye botindela la police. Ya tika la bongo. Me va daye na ekaka. Akufara. Mais soka moni ngai
la barrette na longola ya souté. Oh, yo la barrette. Ya souté. Ya souté. Voilà. Merci beaucoup mon frère Peto Mono Lingo Loba. Okolo ide nous ezalon. Pona ni. Pona ndenge musala o l'état sali ya kokanga ba kina hyper oyo ya basi na mibali bakateli bango condamna mo avis na wezani. Te pona nga ende kutwa bana bonde pena boye batike bango population. Bo bango ti ba boma mawizati. Sko bakanyi bango mona po 2 ans basanzi bango. Omona so ba financer ka nde ya lobby. Omona ba bimi na bango. Le wa payer na biso sécurité za na makasi. Pona nga pena nde baya bonde boye population. Yo boma banda neti mwana na boma ba fola a. Baya nende awa. Boma ba fola kwa mena. Izaki to batanyi kabaka. Bo biete. Pona nga sko fo baya nende boye biso beto sali mordor. Toi confesse coûter ya ba sobe ba criminel. OK. Pona nga ya ngwana. Bana confiance goût de tende ba. Oh, nga biso to confesse baya na ba onde boye biso beto sara mordor. To bo mara moko. Voilà. Donc bien très cher ami fidèle internaute, merci beaucoup de votre patience et Volandi biso na ebandeli kino na suka ya interview na biso et na chaîne. Merci beaucoup pour la fidélité et pour la confiance au Bopesa na évangéliste René Abiri, le serviteur de l'Éternel et tout qui ba réaction ya ba maman, ba réaction ya ba papa, ba pesi avis na bango par rapport ya makambo o ezali koleka na ville et province capitale Kinshasa. Et alors Yaroloba Mingezate, un très grand merci à maman Nabiso Paola Schengen qui est à Londres et papa Nabiso Willy Mouché Nico Damboka Bambo Tenope Ebele Boza Ebele Renabira Lelabino Yafor. Beau s'abonner massivement, beau partager massivement Moussala Yango. Bisoto qui n'a pas raté, tout ça les Lanzambe et Moussala Nabiso Yango. De ceux qui n'a tourné témoin Ali Aizate. De ceux qui n'a tourné de Kop Nanga Moussala Nanga Yango. Donc il y a roté à Sango Malam, il y a retourné ba émission Yango. Et alors maman soki omoni mwana azokoma komana bambongo tuna mwana nanga ozimbongo oyo wapi. Et alors population ba sengi na l'état alandela dossier oyo. L'état alandela dossier oyo ba garçon oyo bazo mériter etumbu na bango. Mutu atika bango te Izaki Kabaka balobi keno bakanga kaye ba libéra kaye akenda même tina service national et puis abima. Donc c'est que wanezali outrage contre les chefs de l'État. Donc non respect, c'est-à-dire que batu o babimisie topé babimisaka eli koloba ke bango bazali kolo ya chef de l'État. Pour chef de l'État sali service wana ezali po bango basala misala bakanga bango ba publier to moninde ba matina avion. Nani azongisaki Izaki Kabaka. Donc je pense que dossier esengele bandela d'abord nanu na place wana. Akenda servi baningo bakenda na baza kuna. Mais ye azongi na mécanisme nini oyo ezali na sima na ye eza vraiment ba piste ebele ya kolandelela na sima wana vraiment l'état to fongola misu puisque bozali wana pona kobati la population na ba bien na bango ngala linga mboka nanga makasi yo pe linga mboka no makasi contribuer na ba commentaire commenter toza wana ensemble avec la police congolaise to couvrir toujours ba événement. Merci à celui qui est là derrière la caméra, notre bien-aimé Lotis Design Zambalola Apambola yo.